Congo check check TV. Yasiba Mutombo. Congo check check TV. Yasiba Mutombo. Bonjour, bonsoir chers téléspectateurs. Nayambi Bino lisusu na kati émission na Bino Tovan de la Masolo na salon avec mon lobel na Bino oh toujours bomesana komona na kati ya Congo check TV. Tania Wiloli o bazali ko benga mikolo madame Yoka quoi. O mikolo te me o etikali libela madame Yoka. Pona d'abord ya ko banda lisolo maman na likambo na meme Bino, j'espère que ba fan na bazatang ba moninga déjà ba bitanya yeli biso su lisolo ya nini. Oui na yela lisolo maman na lisolo et puis na yebi déjà ki na la confiance ya plateau na ngandenge na bongisa ngo toujours que maman na debe ko salema na yebi ke Bino pe ba o bozolanda biso bozala ka pe na ba point de vue na Bino quand ndenge toujours na senga ke na ba commentaire et puis na ba Facebook pour ça là moi c'est bon pour na ko banda émission na Bino pour na ko banda pe na sujet ya lelo na pe séminaire pe sa Bino pour vous comprendre sujet ya lelo ce que za nini na ko banda d'abord ko pe sambote na boss na ngai papa Mutombo papa ya bana place aux ali ba gros bisous na bo sanité mutaza ya sima ya caméra mais titi ma mobile kitoko moto yebi mosala na ye donc balobi moto aliaka toujours na motokine donc moto yebi mosala na ye vraiment mais titi ba place aux ali na PCO sous ba gros bisous pour na bo bimisa ngai makolo likolo mutu na si yango na mipesa li déjà mbote sans plus tarder vraiment tokende mbala moko na sujet lelo eza na histoire moko oyo na yebi ke ko sala bandeko bazali kolanda biso pasi liselo ya lelo oyo Tania madame Yoka memeli Bino na mokolo ya lelo ezali nini ezali boye bon natanga toujours natalaka toujours téléphone parce que ça ba histoire o batu bakomaka na linga toujours ko komango po esala moi c'est bon quoi liselo ya lelo ezali ke ezali na couple moko boye do babani fama bolingo na bango bo mwana quoi Désolé toujours babandi bolingo na bango vraiment na ki pauvreté disons babandi on vraiment na pauvreté désolé toujours bazo koma ba rolia manguba bakaboli mo saso teka manguba liboso moi si moi boye et ko sala kaka ndenge batu ba mesana toujours ko tambola nde tozalaka toujours ko luka na vie yango abo pasio ezali mobali yake ko kutana na musala moko boye a repasaka et pa ya na gombe quoi na commune biso et ko sala ke place akenda ki wana pe bayambi bien akomi pe ko sala ko sukola mwa bilamba ko repasser anda kuwana na nda kuwana papa la mama wana babotaka mwana moko ya mwasi mwana ngwaza na poto garçon n'a pas bandi moi ko gagner moi bon basa ko fouter vraiment babanda qui vraiment ko fouter bien et puis mama wana linga qui est vraiment makasi et ko sala ki mama wana aye ko kufa tangu mama wana ye ko kufa batikali toujours na papa na patron et puis ko sala ki mwana bango azalaki na poto tangu mama kufi mwana wana aye ndezalaka toujours ki papa ko kotikala ye mon côté na ya pona vanda na papa mwana wana mwasi tangu aye akomi ko sepela na ye na garçon wana boy tellement linga ki mwasi ne babanda ki vraiment na pauvreté makasi ya boy mwana mwasi wana pazolinga vraiment sepela ki na ye parce que ebika ba jeune garçon waza ki mulai vraiment donc jeune fille na vraiment ko kita lobi oh vraiment malgré que na uti poto mais oh vraiment banzoto ngona linga kamibal bazala ye alingi kaka ye mwana mobali wana pa lingi te et ça dit que moi mobali wana ko kita lobi non na meka mpe ko betela mwasi nanga lisolo tangu kuta zo beta kuta zo banga po lobi mwasi nanga zala kazuwa so na bet na ebite a soko akobwa kelanga biloko libanda ezo ko da azo banga kutu tanga beteli mwasi wana lisolo mwasi atali lobi apesi ye idée bon ndeza toujours moi ça sali toujours ba fier moi bazuwa et puis moi ça ko pesa idée lobi mais oui quelque part pe na romone ezali on dirait nzambe alingi apambola biso tala kaka kindenge ezali ki mama wana kufi donc ndenge bota pe mwana moko donc mwana mwasi wana kozala kozwa nyoso to ezali ya bango donc ezali ndenge nzamba lingi ya apambola biso ndima bolingo wana ça va biso to benda mbongo to voyager ou bien to sama kamuna biso et ko sala ki pe mwana mobali wana ye kondima malgré zondima wana na posa na yeti azaki toujours na posa mwasi na ye wana azondima bazo continuer pe ka bolingo et ko sala ki mwana mwasi wana
aye koluka mobali ne po mobali asalaki 2 jours mwana mwasi wana pauvre abi non mobali asali 2 jours nga na yebi akendaka ba 16h aye malgré que bolingo na bango mais 16h mobali nanga azanga na ndako te ti 16h aye te na oke koluka ye ake koluka ye pe ake kokutana na papa wana avandaki bavandaki na veranda na mwana ne ya mwasi akoti pe batuni ye oui mama ozoluka nani ona azoluka atangi pe kombo yesu kwa kosi ya boko bimisaki ye mwasi na ye malobi no aza moninga langa totanga na ye kelasi yango yebisaki nga kasalaka awa yango naleka nini napesa tambote papa na palobi asalaka awa atindi mwana ne ya mwasi kende bengelanga mosali na biso abima alobaki bazoluka ye ndeko mobali wana pa abimi avant ndeko mobali wana na bima papa na bandi kotala mwana mwasi wana atali première atali sur deuxième regard papa kokita lobi ma chérie kombo nonanyo pesanga numéro à téléphone mwana mwasi wana pas zui apesi numéro à téléphone garçon na petonga bimé moni mwasi muté me beti ba moko ya kosi moka vraiment na ikota abi camarade na bazui peka jabi mise biyo ko sala nyalo bina ko kité pendant 2 jours so te abi me bakanga kingo yebi moko ndima ki makamba ngo ba meke mpende za la ko so na mwa libanda kende na ndako na poko na roya akepe na poko aye ayebisi mwana mobali wana tala boss na yo apesi nga numéro à téléphone tala bolbo mobali lobi ko meka ko sala ngote soki bonga platika pe jeune mobali lobi mo sala boza zo boza mayele te yo zo lia bonga na zo lia bo soki to sangisi bi ba combien to robima nango nga na zo ndima mwana mobali ngai na zo ndima papa wana me ko banga te ko sala lelo ma bête papa maman jeune garçon na bi oui ça peut aider bien yo ndima me keba malembe oyeba nini toza nango pour ça problème ezate mwana mwasi wana pa bandi bolingo na papa wana ye iyo akomi pe koya na ndako mwana wana pe bwebi bana o ba kolana bango na poto donc bazana bango ba cool et puis à comprendre oui papa tikali aza mama kufi papa tikali ye moko et puis essaie moi bâton c'est normal papa kokine ko moi si bon amoni ni a trouver normal moi on pas aki gentil a sepeli pe na fi wana donc aza pe camarade mobile na nga totanga na ye et puis ko sala nini mona mobali jeune fille on a pu aller ko présenter mobali na ye aller ko présenter mobali ni papa la bango papa na vraiment mobali na poni ye yo na vivre na ye papa le bien est-ce que ça sûr moi na yo tanga ba classe ba bi oui na za siriende kana lingi papa pe le kwa linga ki mwana ne mingi anzimi ale bi bon ça va problème ezate likambo nini siko mama likambo o e komeli bandeko na biso e ko sala ke ndeko mobali wana sala kalanda ku wana apesi mwasi ne wana babana ya pauvreté ida lobi naza na poso boma papa wana potanga kotika la bomengo ekotika na mwana mwasi wana sabato koyiba bomengo to voyager ndeko mwasi wana pa lobi c'est bon ateli papa na poison tanga ateli papa na poison izala rapeka matanga pa babandi pe ko continuer papa kufa après 6 mois plus tard babandi pe ko continuer bolingo ndeko comme sikoyo ngonga ya kokima ndeko moi ça lobi non papa bana yo lobaki déjà ki tout ça bina sali nyonso to lobi ce comme ngonga kokima mobala komi ko compliqué toki mobala komi ko compliqué nzoka mobali alingi mwasi wana o aza riche wana na bolingo solo jeune fille na pas lobi eko sale maté c'est mais ou bien ngamoko na koboma fiwana jeune ka sapa bio koboma te ponga la linge na bolingwa solo yo nanga esili ozui déjà bomengo ndambu kende nga pe na tikala na mwaso ngane na linge na bolingwa solo guerre ekoti ayebisa kaka mwasi wana vérité po ya perdre pose donc guerre ekoti vraiment yango ndeko mwasi wana lobi donc to mekampe ko solo na likambo na ye vraiment o esali po ye anzimi même kotangisa makila atangisi même makilo eloko asala na vie na eta atangisi makila pona alanda kamera mobile alingi pe na ndenge asali nyonso tout mais comme na tour mobile akomi ko compliqué yango kaka ndenge boyebi toujours ke nazalaka ngambo côté na kata plateau nazalaka toujours na batu na bino balobelaka bino na kokende mbala mako na mbote balobi lelo vraiment na kobandala nga na droite mbote papa oui mbote matanya quand ndenge toujours na misa toujours koloba mwa kombo na batu bazolanda oui kombo langa pie mabenza artiste comédie peka merci beaucoup nake na maman yo avandi na loboko ya papa mbote mama
Mbote Stania Weloli. Combo et Otala P caméra. Isa Sandra Odia. Sandra Odia. Naki sous Mbote papa. Mbote maman. Combo et pas Baza Kulanda. Bon, comme on a un mystère Balapa, à titre de comédien. Ok, merci beaucoup. Naquel sous c'est pas maman Bisoza Baï, maman Monoko, maman Nzambe. Mbote maman. Mbote Tani. Ah, bah rappeler qu'à Bandeko Bakulando comme. Encore. Ok, m'a dit Ephraim. Félicitations quand malgré que les lots simbi téléphone T. Merci beaucoup. J'espère que bon qui vraiment si j'ai vraiment na PC. Na éviter au moins na ko bana na ba maman boso ba maman ba no ba banda ko loba na ko sepela na banda na loboka maman na biso encore maman au moni si j'ai on a PC pour na yo siko moi si wana sala ndenge. Merci pour la parole. Tania, quant à moi, premièrement, moi, soana azazoba. Il y a place d'union sur Yokanga, aux azoba ya bazoba. Ba bien privé ou ok, si on combine un niveau au boumamoutou, au tangisa makila. Oui, bien dit, oh yo au causé dans le premièrement dans la famille wana. Et bien là, trois mnene wana osali na vino ya fi wana batu innocent. Ma sala ki ngo pona bolingo no. Non, wana buzoba wana bolingo te. Wana buzoba, ba bi femme sage bâtit sa maison. Dans quelque soit vie oyo zana ngo, difficulté oyo ozoleka na ngo. Poani te o patiente ke ozela tana yo. Likolo ya bolingo ya mbongo. Comme qu'on proposait même mbali moi ça la babuzoba alinga basi ya sabe ne siko supposons que nengo ndo tinda ke alinga ye bufi ono alinga kaza maladi azu maladi na yezo apesio omote opo ngo kufaka lokwa kizengi siko pona yo siko pona mobali wana siko ne mobali wana da pona ngai mobali bien joué nga na félicité yo po o matindi ya boma mutu no bien joué na ndenge omoni mobali ameka kana ye mobala ko meka na ndek domona ngo kota mo anzamba la lingio tanti ndenge nini so lingi na oto lingi no ta kanga oti tango ya lobi na yo bongo tango moni ke no eloko lo balango otinda ngana bongo otinda ngana mabe yo ni mi seke yo moko ozaki na betension mabe po ozapeka na betension mabe pourtant ko na niveau ebisa ye linga pona ba bien na biso bongo to yiba bongo to kima bongo to sala bo to kima olukaka nini yaya yango pena nga pana kamo apena baninga bandeko nga baninga basi penza na éviter ba vie automénara o na éviter ko lukate so oza pauvre ozwa ki pauvreté na yo wana okotsa opa muto ko ma riche à travers a mutu zelanza mapambola na tana pona ngona ko lobe wana po epesanga de akanda mena ko loba lisusu. Merci beaucoup na balu ki mama papa Odia ya zo se kalenga la tengi ya ngo bimise ya biso bombe ni azo bomise la biso mama Odia j'espère que Olandi histoire na biso bien na éviter vraiment ce ko puis mama ko peut sa prendre de vie na par rapport ya CG. Ok, merci beaucoup pour la parole. En fait, on a plus pour la maman. En fait, maman, ça n'est la raison parce qu'à mon avis, intérêt na katia relation na ceux qui m'bali à kenda kolinga fiwana. Donc c'était intéressant pour elle. Donc l'homme Azaki nae, donc Azaki fidèle te na ba engagement parce que Azaki déjà bayokanaki que non soko ke olinga to seng sabo mengwana to sala quelque chose peut-être et la claire a boy na ye ça li kambo clair te maman boy na ye ko boma mutu ya ya non il fallait ça la fidèle na c'est que yo parce que seng yo boma mutu boma mutu pour la mutu pour l'intérêt oui ah on qu'il est to so pour l'intérêt mais ça passe si on vit pour l'intérêt on est pour intérêt oui, pour mon intérêt. Ce qui intérêt, je le ferai. Donc, bon, maman. Elle a cité, on m'a dit, on va se faire moi cité. On va se faire ça, ma belle, c'est que nous ah, ça là, honnête, n'a pas engagement. On m'a dit avant au colo non réfléchir t'es au comme c'est la réflexion t'es madame moi c'est comme bolinga c'est que bando linga moi sona donc ti abayokana ko na bayokana ki bien est-ce que moi c'est na nzela mabe ya boyina non azakina mitami bali moi c'est un azazoba.
Pardon, papa. Tout se calme, s'il vous plaît. Merci beaucoup, maman. Bon, merci pour la parole. Moi, Azoba. Oui. À Maïlété. Nga mobile n'a proposé une idée. En tant que moi si, papa avoir une femme sage. Bâti sa maison. Non, c'est comme ça. Oui, pardon, ma Odia. Tout compte à n'en yobi li kambu ya idée. Mais moi la moi c'est un papier ça qui idée. Non, non, ne bandeli ya qui n'a dit solo, pardon, papa n'a bandeli ya qui n'a dit solo. Moi c'est d'après ça qui idée. C'est moi ça va m'appeler, c'est clair comme bon. Moi ça va m'appeler. Pardon s'il vous plaît. Pardon s'il vous plaît. Moi de toza buyuko, biso mibale toko comme ça basi ba wumute. Mouva le proposer moi si. Moi c'est accepté yo. Bosali nalbani bosali moi si idée à proposer mobile. Nana mobile on propose moi c'est à moi ça zoba pour raisonner té. S'il vous plaît, na qui n'est pas maman. Oyebi qui est boloba moi si me tape ça qui des mains mobile donc comment je dis moi si accepta qui pas mon équipe y petanga ibisa qui mobile y accepta qui na ebité côté on en eza liaison na bomba sala ki bomba ba yo kala ki déjà que ngane na sala yo pour sala c'est tout non mata on pour la place wana nga pena bokita bo mata so bokata ngalo na plateau no ndima moi ça mabe non mobile mata ça mabe place ana be na déjà que c'est la thèse il y a moi ça le retour comme on va apesi mobile est-ce que peut moi ça malamu idem bongo apesi napesa mabe so mabe place nini aza mabe parce que premièrement naro mobala ya yebiso tala nzelo na okende na akuta na libaku yo moi ça mayele te moni libaku wala faut qu'on sala attention na peut-être plus tard et qu'on cause biso du tort donc faut on sala boye pour na kokima yango donc yo appuyer mobali kala muta bonga kaka la sima ya mutu pardon s'il vous plaît en fait nga na loba boye ma mino sto ça mwana ba vie na biso santé me muta permettre kango soki mobali wana kenda na ndako wana esami ki balingana na fi wana c'est que nzambe accordaki yango donc hasard na vie ezala te donc esengelaka mobali kenda ndako wana ali azonga po mwasi na ye ekoma likambu ke non abima na fi wana bazwa mbongo intérêt ezalaki ya mbongo wana donc ngana okondamne mobali à 100%. Il fallait que se convenaki que baboma il fallait bakoma tina niveau wana comme ça unité la bango izonga ça va voler ka kobomater c'est là mobali a joué ce qu'on a ça a joué la ça a joué la buzoba a joué la buzoba dans batata pende moi c'est mtata maï moi ça me maï papa pas la zambalité maman vraiment pardon papa place aux alliés yo bosali encore na mwasi boyokani très bien moi na vinde to bonga to ebate peut-être ne bondima ki bongo peut-être bonga bonga na ndenge na binde bosali ki ba abako na bino bosi se bako na bino sko kati on point yo tini mutata ngisa makila ale yo comme na tino ko ko oh moi ça c'est pour ça mais c'est encore bon niveau ça là qu'est-ce que ça intérêt parce que son intérêt na biso photo bonga ça va casser
makasi ya olinga mbongo makasi ya ezali kama olinga mbongo te na vie faut ça na vision place ana eza mbongo vision ya koboma mutu na vision mutu te ya mbongo ya koyeba escroquer mbongo mbongo ezalaki na nsima est-ce que yo travaille qui pose mbongo on est combien papa na sala mbongo na nini soki boresistaki na vie ana soki boresistaki na vie ana moi vie ana soki boresistaki nango fi wana travaillaki mobali na travaillaki eza de mosala baoni mibale baza na lisumu te omote Mpola nga otu mama. mobali nazwaki mbeli achubit to mbali abomaki mutu omoni bango mibale baa na lisumu so ezali ke baa na lisumu te fale mpo mbala natina mwasi na bumu fale mwasi na mibume mbani na ndenge na ye mwasi amitala mwasi azala nini naloba nini na motema moko alowa mobali te mwasi azala motema mwasi alimisaka facilement mwasi ndenge aza bongo andimaka donc ye seke mobali apesi epasi alingaka te aresiste mpo mobali ekoma nini oboyeboye mpo talaka nde babande ya bolingo bolanda histoire bien baluki eke babande ya bolingo partir ya bomwana mpe bolingo wana eza teke ya bolingo teke tokutani lelo apres 10 ans tokutani non eza bolingo mo balingeli pene na profondeur alingi mobali na ye mobali apropose akoboya te mwasi opene olingi mobali apropose mama ana batale va propose eza teke ide pesa yo mabe alinga abeta mpe lisolo wana te vraiment balandi oyo baza kolanda biso j'espère ke bino mpe bozala baplan de vie na bino oyo bokokopesa selon sujet oyo tobeti tokomokende na suka baza kolanda balandi biso vraiment ndenge debesali malgré ke lelo namoni tension ezalaki mwa makasi bato batomboki mwa makasi babomesaka nango eza toujours débat tokokende na mwa liloba suka nde biso mobali opesa conseil mpona couple wana mpona yo vraiment bon liloba suka nganga apesaka conseil epa baba so bazala mayele mwasi so oza mayele fo olingaka bien ogidaka ndako no bien moni ata babaka ata souffrance endei na vie so ozoresiste un jour ye mo nzambe ayebi oresir donc mwasi toala na nga mito zwaka mayele kozala te posa mbongo intérêt mbongo eza na ntina biso toyaki to avanité tokete otika mbongo nyonso ya vanité donc mwasi azwaka mayele onga alobaka mwana merci beaucoup mama ya biso liloba suka te ngai ya suka te so opianga mosusu na koloba mais oyo na obanga no na ntanda nanu oyo na koloba na ntanda mpona ondeko mwasi so na bima be elimbisanga me nayebisi okende oza zoba po ojouer rôle na yo ya kibomwasi te mwasi aza mutu moko azalaka mire oyebi eloko moto alingaka apesa yango mpasi te franchement ane naza anga mobali na nga so nalingai nakolinga te nakabole na motu ntango okomi daya na betension ya koprivilégie mobali na yo ake kolinga motu moko boye mpona babiloko ya mokili oyo ndeko nanga bitu te vanité ntango otindi ye deja bongo yo moko nde osede poste no ntango ndenge ozwaki mobali na yo okabi ye yo moko sakuto tuna moto okabi mobali papa na biso liloba suka ouais liloba suka te me liloba ezali ke mama na ngai place ozali kolanda histoire no bepenga mawa na olobaka na papa place ozali yo papa place ozali oamwa mobali te oza mpenza pede mpo na ngai yo propose mwasi na yo okuti ya bolingo wana okuti ya bolingo wana na tiono ekama opropose mwasi na yo ke aboma mpe yo moto opesi ye poison wana yo asini yo ndoza na lisumu te ata okimi yango ndenge nini osalika mabe tika mwa mwasi bato tranquille bosala cope na bino nde boyokanaki basisa projet na bango nde bayokanaki kolanda bilobela ya bato te bosisa projet na bino nde boyokanaki merci beaucoup mama Odia merci beaucoup pour la parole en fait nakoloba mot de la fin nanga pona lelo ezaki nakoyebisa mobali en fait on doit être quand même fidèle à nos paroles l'homme c'est la parole s'il dit quelque chose il doit réaliser la parole en question yo se convenaki na mwasi ke botinaki bozaki deya na accord na bino botiaki ke non il faut oyo aboma mobali nde boyokanaki oyo mpe asala boye mais okomaki na suka accord na bino te accord na yo te je te dirais mobali bisika ozali soki ozi engagement quelque chose même mpona mwasi na yo te partout même au boulot soki ozi engagement na yo fo komisa ngo ntina suka parce que mobali aza liloba soki olobi liloba no fo réaliser ngo ntina suka merci beaucoup vraiment
J'espère que dans minute déjà ba maman France ba vandi hein ba maman France ba maman nanga ya bolingo ba vandi ba maman nanga yokola maman Angèle qui a sika moi si à pembe. J'espère que place azana déjà c'est puis na bosanité ta unaza kokota na kati ya Belgique hein maman Zizel Yoka ni yela tanga komone mingi Zizel Yoka mwasi ya pembe mwasi wa yebi ata kosimba mafuta te ya botama na pembe na vana boake lisusu ya suka na kota na ba ya suka na kosenga mwa bambote papa na biso mwa mbote kapa 2 personnes pa ba zako bon ya pesi moti na libota na ngai bazo na ngai mitu na pesi moti na la fille Jisha Delix azo na ngai mitu ba moti na ye. Merci beaucoup maman biso encore bambote. Combien de mots? 2. Na pesi merci na bana Gabon na bandi na nga Nathalie yanga ya kati dans Costa mobile mbida ya chocolat. Na pesi susu merci na Jacob Moli passe Jésus de la Toulouse na kata François na kanga masulu na pesi susu merci na David Palanka garçon canadien mbala mbinga. Merci Chouchou, la balle de défendre. Ouais, maman mbote 2 personnes pardon, merci nevi ke ndena toki bimto pamsa ngo iza igeti boye ya na Londres. Kepina za kam finuku ya Londres. Ta mbane pa ki place azali bambote na mino place azali. Na bosente boss Manitou 0G pardon. Yo ozalada au bano pia ba 50 $, bondo ki na bosé ba 1000 landanga. Merci na oh tu vas bato ba ko ki ati sikono 1000 landi ote. Ba 2000. Te il faut bandola ne pas façon ba ko ki normalement il faut la non. Normalement na ko peut écouter comment ni koza. Igeti boya. Vraiment Sandra Odia beauté. Nathalie na nous parce que on est qui ne savais même pas qu'il na uzala. Ouais. Bisika oyo. Salutations à toute ma famille et à mon chéri là où tu es. Azanga kombo. Non, bon raison. Maman Jacob, merci beaucoup. Vraiment, na sepeli vraiment mingi là on a reçu ngaka toujours beau s'abonner belé na kata chaîne na bino Congo check TV hein. Ya mon boss nanga mutombo papa ya bana. Na vraiment côté l'émission na bino vraiment to vendre la masolo na salon avec mon lobe na bino toujours Tania Weloli na Facebook au Loki toujours Tania Weloli na Facebook otinenga demande bien conseil bien quand toujours ezala rapport ça la bien na bosanité na côté sous na maman Belgique maman oba sala nga pona zala na pesi mbote na maman Anisha Vundu Makaya place ozali ba gros bisous maman Anisha maman na ngai maman Nzambe donc place ozali vraiment balobi ya zala toujours pembeni Zizel Yoka. Moi si ya pembe moi so yebi couleur amado yebi ko tata bafunda ta ona na te ye pembe neza ndenge na edo rabota mane bongo ba gros bisous na bosanité vraiment et pas ya muto asalinga suki ba ya bisinga so bois kinga te mba simana ko selo susu kite Sarah Weloli ma petite sœur ba gros bisous na lingi bino mingi Comment check TV Yasiba Mutombo